Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Je crois que vous êtes très satisfait. Bon, devant vos postes de téléviseurs, bien sûr, Internet news à travers le monde. Nzambe Apambola Bino. Tiket Nzambe aussi Apambola Maman Chantal Ayawo na Maman Nabiso Rebecca na Bianca. D'ailleurs, que vous avez recépé Nzambe Apambola Bino. Pourquoi papa oser? Et Madi Mwamba, Madi Mwamba Nyota Nzambe Apambola Okuna na États-Unis. Nzambe Apambola Bino. Alors, pour la deuxième fois, on a une deuxième série, Toyamba qui prophète Mwamba, la fois passée, Yves Mwamba, a interprété Kibiso Ndoto. Alors, les loto yambi les sous pour que tout le en plus sur la prophétie. Est-ce que prophétie est Zalima Lamou ou bien Zalima B? Et puis encore, est-ce que dans une église, il faut prophétie ezala, c'est ça, et ça la vie à l'église, ou bien prophétie ezala, parce qu'il y a d'autres confessions religieuses, bah éviter qu'à prophétie, mais bah monsieur sous, bah lingara prophétie. En gros, ensemble, na prophète Yves Mwamba, auto zorine sous na plateau na biso, les lopo koto betali solo, il y a prophétie. Alors, sans plus tarder, bonjour prophète Yves Mwamba, bonjour bien sûr. Bonsoir par rapport à Yabande Roison Nabiso à Erozo Koutila Bango. Na sepela ande na kin tolobaka mbote po mbote ye barate bonsoir to bonjour on tolobaka mbote donc na koloba mbote ndeko Jimmy. Santé kitoko. Santé za bien de beaucoup tingai santé za bien et puis nzamba zo sala ka ke to sala lokola tozo continuer kopema tozo zala toujours makasi c'est que nzamba zo continuer na ko sa musala zanango katina biso donc lokwa musala na nusilité tokolo bara ngolu na ye ezo continuer kamba biso. Voilà, merci beaucoup prophète Yves. La fois passée tozala kinayo, c'est vrai, na émission Oyo Bandeko Balanda qui à travers le monde peut s'abonner massivement et c'est ka oba komi ka kabache bo s'abonner na rouge. Donc bo s'abonner, bo zala désuté. Deuxième partie, il y a une interprétation de vous allez enregistrer Kango, mais l'autre est le bénin de Bandoto. Prophète Yves Yebisabiso, pardon, excusez-moi, la prophétie. Prophétie est alinée au juste. Prophétie est un langage en Zambé, est un langage en Zamba utilise pour nous solana mutuza. Le quoi en débiso toloba que non, na que luka mututel to solana e. Na monde spirituel les arana langage moko les arande toloba que non na besoin na solo la nan Zambé. Ngana koloba, menzambe maramba koloba des fois na koyokate. Menzamba ko choisir mutu, ache maloba ne na kati. Mutu wana nde babengi prophète, mutu wana nda zoya na maloba nzambe, azoya ko ebiso ainsi dit l'Éternel, oyo nzamba zoloba na ye. C'est ça la prophétie. Donc prophétie est un langage où nzamba zo utilisé, ya koloba, ko pesa message et pas mutu ma traversé entre mutu na mutu. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que va comprendre yango. Alors prophétie na katina église. Eza na place nini na katina église. Est-ce que c'est vraiment important que l'église eza na prophétie parce que nous avons une introduction eza na ba église mususu ba sepelaraté prophétie ba mona wana eza ndeto ba mankiona parce que ba mankiona pe comme il on doit le dire hein ba mankiona et comme ebele na kati na église na yeto so ba debazo comprendre mankiona je crois prophète a expliqué mankiona la kisenini. Alors est-ce que prophétie ça a une place importante na kati na vie église? Église sans la prophétie, les églises les églises sans vision. Ça veut dire les lokolozo kumba mutuka, les minda. C'est ça. Donc la prophétie, les loko est très important pour nous couper sa bino orientation. Ya koeba ko réussir na vision bozo kamba. Bible zoloba na mukanda ya proverbe bazoloba que lorsqu'il y a plus de révélations, le peuple devient comme une voiture sans frein. Or, yosko mutu normal, comment cause à la place aux a plus kaka, église n'abnezara à parole, mais il n'y a pas de révélation. Bokoye bakotambola ndengenin. Nakotinda bandeko batanga na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25 pour tuningai musala ya prophétie na kati église. Bible zolobako soki mutu moko aye une église à côté et que pendant prière ezaki kotoka
prophète moko atelemi ayebisi makambo ya bombaki lokola secret ayebisi ye admettons papa Jimmy nzamba zoloba na ngai que ozana problème lobi outaki ko bundana mwasi na yo zokisi ye d'ailleurs kutu osalaki kobo d'ailleurs osalaki lokobo eloko anezaki secret na yo mais l'église va révéler yo yango et bible zoloba automatiquement yo kokweya na se donc ça veut dire okofukama obandi ko glorifier nzambe parce que loko ezaki secret na yo et bimi e komemelo étonnement ko ba ndenge nini ayebi makambo c'est que au bible zoloba c'est poussé par l'esprit et les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Ça veut dire loko ezaki secret et bimi et kosunga yo oyeba kotambola tukutana na bande ko mususu maladi bako hôpital esimbaka te basali bosim ake même ba prière esimbite mais aye prophète azopsete nazomona na époque songolo osalaka likambo to yibaka mbongo place tel to salaka mutu moko mabe otelaka mutu poison makila mutu ane bande oganga donc sans la prophétie moyen ba détecter likambo ane ezalaki te eza lokola l'examen moko bazosala po bayeba problème ozana ngo kati nao c'est comme ça nous appelons ça terme biblique consultation prophétique. Toko tuna volonté ya Nzambe. C'est quelque chose et c'est très important. Mais ce qui se cause au kabalo bote, bison église tolinga prophétie, tolinga prophète, to tuna rabango pona nini. Oba prophète mabele kimingi. Mais oye bayango bien. Et si kanyon se loko bien zaka ya mabe zanga kate. Ozomona Nzambe place azalaka yeba ke satana zaka musika te. Place nyonso yo kokende yeba yango soko kuta na mutu bien yeba ke mutu malamu pazaka ka pembeni wana donc mukili etambola ka bongo donc oko changer yango te so ba prophète mabe baza mingi yeba ke ba pasteur mabe baza mingi ba évangéliste mabe baza mingi ba docteur mabe ba mingi il y a vrai pe bazali mais yo zo reconnaître qu'actuellement na mboka na biso République démocratique du Congo il y a beaucoup de faux prophètes babimi vous êtes conscient babimite oh ngana koloba c'est que il y a rien de nouveau sous le soleil. Bible zoloba na biso que même une époque déjà tozotanga na acte des apôtres je crois na chapitre 19 bazobeta déjà lisolo ya Elimas les faux prophètes. Donc azalaki pene ya proconsul azokokose pona mbongo mazalaki un faux prophète. C'est pour te dire que eza makambo bandi lelote neti bato bazo sutuka ba manki ona wana o des choses sogenine eza biloko ebanda kala manki ona expliquant on peut dire explicitement qui ona et la kisinini manki ona ça n'a rien à voir donc manki ona eza magité manki ona eza pe bonzambete manki ona eza une forme escroquerie moko boye monter. Donc, les abatumi balemi satu basangani. Admettons yozawana un individu moko escroc. A la titre prophète, mazane escroc. A coopérer na bonne na yo. A pesi bonne no akena wenza sombi maseke mi bale, a sombi poso mbembe, a sombi soki poso nyama, a pesi sikoyo bonne na yo. To domestique na yo. Kunda biloko na lupang. Sima mikolo bango ba ye kokoko mama molimo nzambe kambi biso ebisi biso za biloko mabe bakundi biloko babandi otimbola papa ba maseke ezobima ba biloko ezobi yoko banga ba koyebisa yo moneza milimo mabe mena suka nango ba koyebiso photo sala ba service awa il faut donc je crois na bande ko expliquer na zolo baboye que ozomona que eza forme escroquerie moko monter ndenge na expliquer yango basala yango bakundi biloko ba timboli balobi eza milimo mabe. Ozomona lelo soko tali na ba télévision ozomona ba oh non ba sali mutu délivrance ba bimisi empuku ba bimisi moselekete eza forme manki na mususu wane fonctionne ka ndenge nini ça veut dire pasteur azolia cop na 2-3 personnes bazui mama moko ba futi yembongo jeune moko ko kende akangi moselekete vivant atie na sachet ba ye na ye ba telemi wana. Tant bino bozo sa prière bozo ganga moto bozo ganga jeune wana ko yape na mama wana abwaki muselekete na makolo mbala moko tango azo crier caméra ezalaka musika te romona mbala moko ka cameraman pasaka déjà na kati temps muselekete bo bandu ganga wana babandi popo romona babandi ko bamba muselekete ale msuba bloko sur place babomie wana o ale mwasi wana skwa ko ndima beri ya kobima ko témoigner que autinga na kati nzoto
Asima ba pesi moi $200-300 na apesi témoignage ba médiatisant ba tie makelele belebele yo tango tala olobi eza makambo solo ba manki ona mususu eza ba système ya pasteur ayoka nina 2-3 quartiers moko bia zuba jeune moko ba vimba pesi bango mbongo ba kena na ba wenza bikeko ba sombi ba bikeko belebele ba parole yango bangola ba biloko kande boyebi ezalaka ale baye pas prière et salama ba ye onoto landa pasteur otokoki te to yo bongo la mutema batie babiloko na bango wana ba filmer ba bikeko ba sa ba témoignage que pasteur azane eloko nzambe ya bongo lisi biso mutema to yambi Yesu ba témoigner tout esili ale pasteur afuti bango et après bato soki bakei bazongi makamna bango siko tango mona kutu au moins 2 semaines après bato wana na église ba ozala lisu te do ba yaki cop na bango ba futi bango ba leki ba salika témoignage pour l'impact à pasteur et après ba bungi ba ozonga lisu te d'ailleurs kutu ba longwele mso église ba zongeli vina bango mususu pe so azaki katiera munena yebana sima mikolo boyo kana ba compétition kat azongeli ne ko bunda lisusu donc nyonso yaki ko yebisa bino wana ezaki nango montage c'est pour te dire que maki oneza na ba forme belebele oyo bato bazo salela yango donc yango ngana ebisaka bato soko lingi vraiment aux orientations ya solo et loko ezo boma bana nzambe belé balingi ba influence au pasteur wana zaka na église ya 5000 membres au pasteur wana voyage à monde entier au pasteur wana zaka na bambongo badi mais prophète excusez-moi église ya 5000 membres c'est vrai parce que ba pasteur pe balingi moi le kumo sika ceux qui proposent na 5000 membres il faut bato wana bazala convaincu que papa oyo asala musala malamu nde bakoya pa bazape le biko c'est ça se justifie comme ça bato baza impressionné par rapport 5000 membres eza lisumu te po bible soko za eloko nzambe te bato bakoya te soko za pa aventurer okobenda pe bato te nakomema na bible natalisa otango roi Akab akei koluka baconsulte nzambe bazoloba 400 prophètes na mokongo na ye mais bango nyonso bayaki prophétiser mensonge mais Michée azalaki ye moko doso totala église à Michée azalaki église à 3 personnes mais église à roi Akab 450 membres la dimension wana donc c'est pour te dire que foule loba nango lote Jésus azaki ko entraîner ba foule ba Pierre ba bongo ba te 5000 personnes ba bongo limutema na mukolo moko kozala na foule ezapeli sumute za mabete mais eloko eza mabeza batunde lelo bazokanisa kondire nzamba zala kaka côté ba foule ezalaka nde place bato bazoko ya erreur ngwana pourquoi soko moni mutu abikisi mutu lelo oyo zaki handicapé biki azuba beki wana tiki na sima bo filma kango chaque jour ba mona ka beki chaque jour yeba ke komi miracle lokuta soko moni mutu asali miracle moko asambeleli peut-être moi si moko bo aboti bokomi ata inane zakaka moi so yaki abotaka te aboti moi so yaki boyeba ke komi aventure. Excusez-moi prophète olobi elor moko o soulever olobi que ndesi un handicapé bazui ba beki na ye ba tchena sima oui c'est vrai mais comment bat bazala édifier parce que faut ba mona ka onga na zanango ka on est traité yango na zo mona nde eko édifier pour aya pe azalobiko comment yoko jugeons que ezaka makiona tozo juger yango parce que biso tozo mona kaka muto akoti na vélo na église après to moni kaka atelemi ba témoigner atamboli mais sikoyo toza na posa to mona quartier o bisika muto azalaki to yeba netinga na yebike na veni na biso tozara na bandikape mibale o batambola raté après to moni pena moni tonton wana azaka pena na chaise roulante tambola quartier nde bandi ko panza sango bazoloba ke ndeko banda ko senga lisalisi azaki libanda temple do batu nyonso baleka ka bayebi ye ka senga ka lisalisi awa jour ba Pierre batambwisi ye ba Pierre nde balobate yenda kitana cité azo sota azo bina na tam batusko ba oh mais wana yet atamboli nde wana ye nde ba memaka ebenda batu ezate pasteur nda banda koloba bon botala nga mikolo na sakanité ta témoignage ba témoignage ngana yaki ana tambola raté na tamboli te biso nde ifoto yeba ke tela zalaki atambola raté et atamboli nde biso toko ya verte yo tamboli na tambutsi hôtel nde toye mais soke komi yo kuno komi un mois beki evandela biso ka wana bomoni beki o muto ayaka wa tambola kata tamboli non publicité ya bouche à l'oreille et l'équipe publicité ya média
nakopesa exemple moko terre à terre nga namona yango même na mboka na biso oyoka kaka moto amati na taxi alobio bauti obeta mokonzi Masasi mais na minute omona Kinshasa mobimba ba radio trottoir okomona Kinshasa mobimba besoin information le msuti bato apoto bakomobenga toyokisango moko kuna bayoka yango wapi bouche à l'oreille ils ont un impact koleka na bamboka biloko na biso ba téléphone ba nina ba village monsieur komate mais ba sala ka communiquer moni mboka mobimba bakutani. C'est pour te dire que soki mutu abiki ya solo akokita kutu bwana tina TVT lobby bokolemba fula batu na kati église mais soki eza nango montage ekozala bosa la premier numéro deuxième lobby kuna batu baloba ils nango ba aventure ba ozonga sima. Donc c'est pour te dire que eloko nyonso eza aventure ekendaka suka nango ekendaka ka côté lema et ça va servir à... D'accord, merci beaucoup Yango Bisso na ABC One Television tolobaka plus c'est Jésus-Christ qui est le number one. Tout ça qu'on a raison, ce n'est pas en vain que Maman Chantal Ayao aloba que dans tout ce que nous pouvons faire, il faut mettre Jésus-Christ au centre Yamakambo Nyonso ne akotam sabiso. Na Yango laissez Jésus-Christ faire sa propre publicité au lieu que Bisso soit la publicité na Bisso. Parce que au Mona, au l'église, au moni pasteur, ce n'est pas le sujet, hein. Oui. Mais dans le but, juste une parenthèse pour expliquer pourquoi Jésus fait sa publicité. Au moins, pasteur, au lieu nini ya tende longine ya munene, bato amoni que l'église a passé tel, est-ce que on a pu ça revenir? Et ça a un impact. Il faut passer à tcha ni naye, bien qu'ils aient un sujet, peut-être faut une parenthèse. Bon, ngana lobara soke za na cadre ya ko sensibiliser bato. Pour na musala songolo ezosalama na église, ce n'est pas un problème, mais total à intention. Ozokuta na église, batia bâche moko munene batia photo pasteur a telemi a beti phase. Mais bakomi moi kombo église a mukie, batia moi ba numéro programme église et puis bakomi pasteur yenda tondani wana. Donc deux kozoya yenda zo bima yende spécial. Wana isa ba sentiment humain, ça n'a rien à voir avec Nzambe. Mais ce que ça peut-être toi un séminaire, to sali ba fiche po ba yeba ke tel nda côté ya jour wana. Mais wana ezala kapenda ba chango ezala kana porte ya église boyi na fronton permanent rando lobi yangwana. Oye po monasko o wana ezara message ya kotali sabato baye oye église Nzambe te mo église ya pasteur wana. Ah do ezara message po bato belé banga ba comprendre. Au moni tant tozolobe la vision ezapé ba image, photo ezapé langage. Moni tableau tomba tsango nanda ku yozoloba kitoko mais mukolo nangwa ebi message ne batamina sima wana. Photo pe ezala langage mobimba. Ozomona mukomona tant pasteur a tchebongo azolinga tal sabino bomoni photo o elinko laksa ke église église yanga pasteur église ya binote to église ya Yesu tende bino bozo kanisela ndoko mona jour azokufa ka mbala moko mwana nazo récupérer eloko na bango. D'accord, merci beaucoup. Prophète tokangi parenthèse wana parce que j'aime des sujets na biso teto zonga na marama prophétie. Alors est-ce que on apprend à devenir prophète ou bien on est prophète? Jérémie chapitre 1er verset 4 Nzamba zolobana Jérémie. Avant même au botama, nasina consacra kyo mosakoli na libumu ya mama na yo. Ça veut dire nous avons de prophètes comme ça bazo benga bango de prophètes de ministère. Akoya ko Jérôme ministère prophétique mobimba. Ozomona. Donc c'est ça un prophète consacré déjà comme ça neti Samuel, ce sont des prophètes au bakoya ko gérer tout un ministère prophétique au bazolo belabson Ephésiens kuna bazolo bake. Il a donné aux uns comme apôtres, les uns comme prophètes. Donc ça de prophètes au bazana ba même critère wana na ba apôtre, ba évangéliste et ba docteur. Mais nous avons aussi des prophètes des dons, les gens qui ont le don de la prophétie. En réalité, on les appelle seulement les prophètes des dons, mais en réalité, ce ne sont pas vraiment des prophètes, mais ce sont des gens qui ont un message de Dieu, qui ont prophétie. Je crois que Bango Anande, Bazana Likaboya prophétie, Bozana Ser Mokon Église, Amona Ramakambalo Baranae. Mais il ne sait pas gérer tout un ministère. Mazana capacité comme on a l'ikambalobe avec exactitude. Et c'est dans là, Bible zoloba et pesa mela mutunyon sonde na Joël kuna zoloba. Vos jeunes filles
et vos filles et vos fils prophétiseront. Bangwana nde ba pierre à prophétie et Paul azokende plus loin na Corinthiens azolobake aspirer aux dons les meilleurs et surtout celles de la prophétie. Ezali kabona ko banda ko sengata na mona na ngate na ko ba nzambe ngapena lina bando monaka nzambe nane nzamba ko fungolelo po bandi ko mona. C'est ça, nde lokoyo, prophète Samuel a salaki Saoul a ebise kende tango koma place moko okuta groupe aba prophète baza na bazo prophétiser kota na kati yo poko prophétiser mais après wana tant prophète Saoul abima ki azongi atikala ko prophétiser lisouté ça veut dire il a été impacté na moment wana impacté zo salama prophétiser pas lui makamba pesi mais après wana esili donc ça veut dire likaba prophétie ko fonctionner pe na sens wana mais rester dans le ministère ndeng biso tozalelo ozo kamba batu ozo gérer ozo yeba ko conduire ozo yeba ko contrôler makamno son ndenge prophétie tambolaka wana komisko ba particularité ndenge nzamba pesa ngo ndenga pesi ba apôtre, docteur, évangéliste, pasteur. C'est bien. Merci beaucoup, prophète Yves Mwamba. Donc, prophète Yves Mwamba, Nzambe Apambolayo, na Mansozolo, je crois que Bandoko Bazolanda Biso, ya Bianca, na Rebecca, na Washington, no baza très contente bazo comprendre et pourquoi pas na Maman Mboyo, hein, Maman Mboyo kuna vraiment na Washington, no azo comprendre Maman Zoloba et ça la bien, je crois ils fait bango. Alors, prophète les lois na ba église, oui, c'est bien prophétie ezopé sama, mais c'est comme si prophétie et comment on appelle le rôle par intention, hein, c'est-à-dire par vie sociale. Au moment na katina église, prophète a mona ki maman moko na chevelure blanche, c'est-à-dire kindokezaka panaye. Donc mon ami de prophète ko le grand prophète ba bon rier pendant le exactitude so ko quand est-ce que moi c'est justifié pour les alaté ba coller ma le rap famille zana maman ça bazo bisangai maman ndezo kangabino mais parfois au moins péké ils attendent souvent matin il y a lundi intention kaka lundi kaka forme maman abiki maman doit être ndoki maman tena ba salité dans l'église maman okuna maman za ndok n'habite comment vous jugez cela nakolo baboy. Et Zamba prophète Moussoussou, ce n'est pas qu'il a un faux prophète mako une erreur. Toujours mon akaya prophète Samuel, Nzamba tinda ki pakola David mafuta. Akomi nanda kwa ba David, atali ba Eliab. Eliab azaki lombe mobali. Eliab alati kitoko. Eliab azaki na aspect physique sur tali. Olobi openda zo représenter un patron. Hein? Debati Mousoubaza. Ah, nazu mobali moko monane azaka boss. Nzokande Azana Salomon. Yosko weleleka pour mon aspect physique wana. Ça veut dire donc alala na kiti ya salon donc azawana na terme na biso lingala nde balobara. Donc sikoyo te roi Salomon te ya Salomon pour na salon donc alala wana na kiti ya salon donc bon. Eza pe na ndenga mabete za ba circonstance ya Congo na biso et ya moi ba vie ezali mais si quand le prophète a mon aspect ya Eliab prophète a lobinini ah c'est que oyo ndenzamba poni tango pointer pesi na prophétie abi il est devant moi le loin de l'Éternel donc abandi maman na bankura nzamba bisi prophète tika wana te na poni yete ça veut dire monte à se tromper dans aspect physique il a fallu nzamba meme na dimension ça veut dire il y a des prophètes comme ça ba ko ya na berer et on aime ça ba tout so prophétiser ko lukaka o prophétiser na sentiment te mais luka plus esprit nde epesa yo message pour ceux qui mutazo prophétiser par rapport à esprit a na facilité koloba clair mais soka zo sala sentiment ya nzoto na ye ndo mona ba prophète o ba pesa profession nazo mona honnête na mona yote mais siko lingo loba nini place wana mais prophétie le bomi ma bal et ba famille belé comme ici ba phénomène auto ba phénomène sans abri ba chege et c'est à cause ya ba prophétie belé pesa na l'église prophète. Oui, problème est ça, ils sont liés na ba prophète ya ba escroc, ba aventurier. Donc ayebike, ceux qui n'a pas si prophétie normal, on peut s'engeloter. Mais so na ebisi maman, moi na anazan kindoki photo longolé kindoki et $5,000 et bima. Nga na pesa plus faute na bandimio bayoka bango bongo. Tant mutazo yela yo prophétie et puis na line épinglé loko moko. Je crois que ça fait partie de tout na yo. Na lina pengle lo moro batuba yeba que
prophète okoyeba prophète ya solo na prophétie kako apesi yo te, mais okoyeba ye par rapport ya acte nini akoposer après le message. Soki prophète okutani neto yaki consultation, prophète ayebi yo mama nzamba lobi boye finalité na ye ndoko juger prophète aza vrai to aza faux, cause l'impacté te par rapport à lobi makamno eza vrai. Moi si moko pa pesa prophétie na Bible azara na molimo wa Python malobaka makambo vrai na Acte chapitre 16 verset 16 okuta moi si moko alobela pe molimo wa Python kuna malobaka makambo vrai. Mais finalité de gérer Bible zolobake azalaki kotia sani moko wana babwaka kambongo na kati. Soko moni prophète apesi prophétie ate tombé vrai. Mais na suka ebiso moni jara prophétie oyo poye bako sala boy ezo senga to sala cérémonie songolo pesa boy to sala boy yebake ekomi aventure. Mama makamba lobino eza vrai mais bakomi koyebiso na suka ba sokola yo toku bakomi koyebisa o photo kende o sauter pine ya moto to osala boy yebasko ka aventure ekoti place wa. Mais vrai prophétie so ba pesi ezaka suivi na mbongo pona osele prophétie wana obeza mangane ndengeni. D'ailleurs prophétie nyonso bako pesa yo. Ce que eza prophétie ya solo, il faut trouver référence dans la Bible. Référence dans la Bible dans sens nini. Prophétie, il y a rien de nouveau sous le soleil. Prophétie nyonso ya solo. Soko kwa na Bible kokuta mutu tel déjà. Ba pesa ye prophétie wana na Bible ezalaka. Un bon prophétie déjà ya wana. Deuxièmement, ce qui prophétie pesa solo, essayer de trouver référence dans la Bible. Souka nango eza prophétie eko memoka epa Yesu. Ce qui prophétie ezaka ke non, tikala nuka na kindumba na yo, salaka makamu na o ya mabe me, biso to prophétiser leo kaka to mona libala mbongo. Wana eza sous prophétie parce que prophétie nyonso fait memoka pe na Yesu. Mais alors, prophète, excusez-moi, les lots oyo prophétie, il faut que ça m'alolenge nini. Parce que le lot tout monde a ezara ndé lobby, ezara ba prophétie ya okobonga, okokende poto, okobala. Est-ce que ba pesi prophétie okobala et tout le monde est censé de se marier, non? On a habité genre ba prophétie en abondance, au rosoir, au rosada boy. Mais ba biso nzamba bi okufa mais sala boy scellé ngo, il y a quand l'enveloppe pour la famille, la protection, tout ça voilà. Ce n'est pas mauvais qu'on pèse à mon prophétie koko bongo kobala, ce n'est pas mauvais, mais et comme doctrine et comme habitude te prophète abaluka kaka yaza spécialiste ya okobala okobota non prophétie pe musala prophétie ya bien vraiment et ça pour édifier Bible zoloba pour l'édification de l'église. Ça veut dire quoi? Tozana kati église oyo jeunesse nyonso ba komi na via kindumba. Mais ce qui prophétie qui était bêtis c'était pas frère tel atika kindumba sœur tel azotambolama okomona moi ko banga wane yaka isala ke batu bazonga na sanctification prophétie tambola rapé bon mais ce qui prophétie zo kende kaka otomona kaka est-ce que moto bino bozo mona makambo bien wana est-ce que tambola ka bien